affaire accouchement ya Davina Apwa karande balobaka tolali tolamuki tomoni makamususu e koti. Alors mbote na bandeko nyonso o bolandaka Irsil Botelwa TV, bambote na bino esika bozali. Donc bienvenue chez Irsil Botelwa TV. Bandeko nanga soki eza mbala na yo iya liboso otombe na chaîne na biso, alors o s'abonner, o commenter, o liker, o partager l'émission na biso, nzamba lola akopambola yo. Wala na pesi merci na bandeko o bolandaka Irsil Botelwa TV, bandeko oyo bosutenaka chaîne na biso po ekende liboso. En tout cas na pesi bino merci, nzamba lola a pambola bino. Merci na bafani nyonso ya Apwa Chou, bafani nyonso o bolingaka Davina Apwa, na pesi bino merci. Bafani nyonso o bolingaka Irsil Botelwa, bafani nyonso o bolingaka ba star na biso o tolekisaka na chaîne na biso. En tout cas na pesi bino merci esika bozali. Lelo toye na likambu ya sika, lelo toye na nouvelle moko, lelo toye ba eske star na biso aboti ya solo to aboti te. Kaka ndenge ezalaka ba news etambolaka partout to kwei na news oyo, to kwei na publication oyo, to kwei na ba photo oyo. Alors Irsil Botelwa TV boyebi ayaka mingi na vérité to lingara avant to publier likambu to kota nanu na source to vérifier nanu eske eza ya solo, eske likambango to lobela eza yango to eza yango te. Kaka na système a bien de boyebi ke na lingara te koyela bino ba fausse information na ndenge moko ya mabete. Alors Irsil Botelwa TV ayeli bino likambu oyo. Bandeko nanga Davina Apwa aza star munene ya Congo, aza star munene o toyebi biso nyonso, aza star moko complet, aza star moko o azana ba talent tokoki jamais kokotela ngo doute, tokoki pe jamais kosalela ngo tembe. Kande balobaka oboyi Apwa Chou osali mukili na yo likolo nongo pe mwasa mundele, donc faux. Mikolo yoti koleka na sala ke émission moko pona kolakisa bino mobali ya Davina, pona koya koloba pona bato o bafinga ki mobali ya Davina amimoni samaki na feti ya décor. Davina tambolaka na mobali na ete, Davina memaka na mobali na ye na ba feti te. Alors Davina a décidé ki kokena mobali na ye na feti ya décor epesaki oyo epesaki. Après feti ya décor tomonaki batu balobaki, après feti ya décor batu batongaki batu balobaki, donc ezaki likambo moko pesi mbwa aboyi mobali Davina asaka indien yango batu bafingelaki Davina. Alors Davina ana zemi oyo eza zemi ya liboso te, eza zemi ya liboso te, azaka déjà na mwana na ye oyo ye déjà abota, donc azaka déjà mère de 2 enfants. Alors azaka déjà mama, aza déjà mama. Alors oyo ezali zemi ya liboso te. Bandeko nanga ba news ekoti kaka nde information ekotaka poto mona ki penza. D'ailleurs na tsheli bino video o ezolakisa ke zemi yango wana po boya koloba te Irsil azaki na zemi mukoni ni boye. Davina atikali kobomba zemi na ye te, zemi na ye eza toujours na TikTok na ye. Soko ke na TikTok na ye okomona ba video na ye na zemi na ye kaka ndenge bomoni wana. D'ailleurs azo jouer aosala ba théâtre pe kaka na zemi na ye ana na congé te eloko mote abandai koleka aosa ba théâtre. Asali émission o alati veste wana sala ki on pa Ingrid kaka na zemi na ye. Alors boya ko bambanga mabanga te pour ko publier photo Davina na zemi, pour ko publier vidéo Davina na zemi. Alors ye moko déjà a publier ba vidéo na ye, a publier ba photo na ye, yango biso peto ye kaka kosala ndenge ye moko asalaka. Oyo ezotala accouchement ya Davina, bandeko to solo na vérité. En tout cas to solo la vérité kaka ndenga na loba nga na bomba na nga te, nga na yaka na nga kokosa bino te, et puis nga pe na bomba na nga likambu te. Kande na ebisi bino soki na moni message moke bimi to kenda pena to vérifier na to ke pena to vérifier vraiment na base, donc to vérifier vraiment na source likambu to yeba est-ce que zemi ezalaki, est-ce que aboti to aboti te. Alors nasali effort ya kozwa ba information pona koyela bino, pona moni nazwi ba message ebele, na recevoir ba message ebele, na recevoir ba appel ebele ya bato
oyo bobengaki ngai, oyo botindelaki nga bapublication oyo bosalaki vraiment toyeba likambo yango soki eza ya solo to ya solo te. Alors comme boyebi Irsile Botelula TV alingaka mingi koya na bainformation yango nayeli bino. Wala napesi mbote na bandeko nyonso oyo balingaka biso, en tout cas Princesse Allegri ya mwana mama, ba bisou na yo, Linda Bukulu, Jemima Mavungu, boza ebele oyo bosutenaka Irsile Botelula TV, oyo vraiment bosutenaka ndeko na bino po akende liboso. Napesi bino bambote esika bozali. Nzamba lola apambola bino. Sonia officiel, bisous esika ozali. Publication oyo ekoti, publication oyo epanzani internet mobimba, bapanzi photo ya bébé oyo balobi ke Davina Apwa aboti, mais chose grave ezake na compte na ye moko Davina Apwa tomoni photo ya bébé oyo te. Ni na TikTok na ye, ni na compte na ye ya Facebook tomoni photo ya bébé oyo te. Alors kaka ndenge ezalaka na ba page tomoni ke batie félicitations Davina Apwa, congratulations, batie photo ya bébé oyo, batie na photo ya Davina Panzi. Alors tozala mwa bandeko mususu o bazaka vraiment soki obengi bapesi yo vraiment ba information, soki obengi ba star ebele bayambaka na bango biso ba star ebele pena so za na posa oyeba information moko obengi, en tout cas bakoyebisa yo vérité eza vérité. Toke koyiluka vérité koyeba est-ce que Davina aboti to aboti te. Bande onanga so ezambala liboso otombe na Irsile Botelula TV, vraiment o s'abonner, o commenter, o liker, o partager. Nzamba lola akopambola yo ka ndenga na ebisaka bino na système moko ya bien tango o koti na Irsile Botelula TV, o s'abonner na yo, zala na yo, donc zala na yo à l'aise ya ko s'abonner, zwa kiti vanda umela, partager ba vidéo, fina cloche ya notification pour que prochainement tant to retia ba émission na biso ekomela yo directement esika nyonso o kozala. Alors vérité eza ke Davina Apwa nanu aboti te. Bande onanga moni ba star na biso bazalaka bongo, omona batu ba oluka ba publier, omona batu ba oluka ba précipiter aboti asalibwe. Preuve neke te uti komona na mama na biso Coquette sasa ezalaki peka abwe. Bate bele ba publier ki Coquette sasa, Coquette aboti, bébé ya Coquette, bébé ya Coquette, Coquette aboti. Bate bele ba publier ki me toye kotala tomoni ke te abotaki nanu te, auti nde kobota mikolo yo. Ezala kaka bongo. Donc Davina Apwa nanu aboti te. Pona bato botindelaki nga ba photo, pona bato bolukaki confirmation, ezana ba fan na biso ebele obo mona ki ba photo oyo epanzana ki partout, nde boyaki kotindela ngo biso poke tosala toluka toyeba eske eza ya solo to eza ya solo te. Na mene ba enquête na nga na luki na yeba na tuni na sali ba appel na ye koyebisa bino ke Davina Apwa nanu aboti na ete. Oui, batu ba yebisinga ka te Irsile Botelula yondo yebi te eza ya solo, tala kutu bebango bakokana na Davina, tala kutu bebango boye ya batu bakokana na bango. Batu bakokana na bango. En tout cas, bomela maya pio, bafani tout obolingaka Davina Apwa, bomela maya pio, star na bino nanu aboti te. Star na bino obolingaka mingi Apwa chou actualisation nanu aboti te, azaka kalikolo soki aboti tokomona ye. Yana ndeko moko ndeko Niclette akomela kinga lobi te aboti soko ke même na TikTok na ye omona aocha lisuba video te aboti bandata video suka soki jour nini aboti yango azotia suba video te. Nga na ye ko informer bino ke Davina Apwa nanu aboti te. Toyaka na ba news ya Davina Apwa na sir nazaka toujours wana pona ko informer bino nyonso o elekaka, surtout ba star mingi o baleka na Irsile Botelula TV. En tout cas tozalaka wana tolandelaka likambo nyonso o elekaka toyaka ko informer bino. Yango na ye ko informer bino ke Davina Apwa nanu aboti te. Soki Davina Apwa aboti, Irsile Botelula TV akoya ko informer bino kaka nde toyaka ko informer bino, boza sûr ke Davina Apwa aboti toya nango te.
Est-ce que vous êtes sûr que Davina après abota toya na information na a na irsi bote la te car ande to lela Davina car ande to la rabino ba news na e car ande to ya ka vraiment côté le mela bato ba finga Davina car ande to ya la rabino ba parcours ya Davina alors ceux qui Davina après aboti to rozanga te ko ya nango liboso na bino pour que to informer bino nouvelle wana ya malamu. Alors pour le moment star na biso nanu aboti te. Ana zemi, c'est normal bozala ke bomo na yepe na réseaux sociaux te, c'est normal bozala ke bomo na ye na TikTok te. Zemi tango ezaki mukie to mona kitango ezaki mwa moyen na osaba video bomona. Alors ekozala pe alembi, akomi na suka, yango moyen se faire voir lisu na réseaux sociaux ezate, ezalaka nango. Ezalaka nango ekozala pe ke Davina aza ya kolemba deja zeme ye munene alembi moye asala su ba video ezate soit akomi ne penza na suka azozela soki aboti ebonga abando publier lisu ba video na ye ezalaka nango. Ezalaka nango. Alors star na bino o bolinga mingi na kombo ya Davina apwa soki aboti ngai Irsi Botela TV na koyela bino ba image. Bato bo plibiaka bato bolingaka vraiment ko plibier bandeko nanga s'il vous plaît o soki beba nani o bo plibier le biso na internet to yebi na biso te aza bébé ya Davina apoate aza na ye bébé ya Davina apoate apwa nanu a botite. Alors na pesi merci na bato nyonso vraiment o bozala kawana pona Irsi Botela TV. Merci na bato o bobenga kinga, merci na bato o botindelinga ba photo, merci na bato o boye ko luka confirmation soki eza ya solo to eza ya solo te. Na pesi bino merci bandeko nanga émission na bino na sali yango yo pona koyebisa bino vérité à propos ya accouchement ya Davina apwa. Alors yo ndeko o kutani na video oyo vraiment koleka yango te partager yango pona bandeko o ba yebite ba yeba. Alors esika o bosu pe ba photo o bokoki pe kokende kotia lien o na ba commentaire oke kotia ngo na ba commentaire pona bandeko ebele bazo commenter félicitations Davina bandeko ebele ba yeba ke Davina apwa nanu a botite. C'est pas gentil ceux qui mutuna na botite bo bando publier ba photo bo lo baka boti en tout cas eza vraiment gentité. To ebite ndeko o a publier ba photo oyo ceux qui azu yango wapi ceux qui azu information oyo wapi mais pona biso Irsi Botela TV to ebi ke Davina apwa nanu a botite. Na pesi merci na batu nyonso o ba soutenaka biso. Merci na bato nyonso o babengaka biso o bayelaka biso ba histoire o bayelaka biso ba analyse o bayelaka biso vraiment ba masolo o bapesaka biso ba information na pesi bino merci mingi na musala o bozo sala na Irsi Botela TV. Boyende ezalaka alors kande balobaka soko lingi mutu na yo tombola ye kande balobaka to tombola na en tout cas merci na bino bato bo contacter nga na journée ya lelo pona kotuna nga likambo ya Davina franchement Davina apwa ana ba fan o balingaka ye tozu ba appel tozu ba message en tout cas merci mingi star na biso oza star munene car nde tolobaka azalaka vraiment actualisation azalaka vraiment actualisation. Bandeko na ngai na yaki kaka na analyse o ya mukie na lobaki na nga na ozana na nga mulaite na yaki kaka pona kokita batu mitema pona ko informer batu ke dada nanu abotite bato bazaki motema mwa likolo bato bazaki motema likolo o penza balukaki bayeba vérité po bayebi ke awande tolobaka kaka vérité. Alors bato bazaki penza motema ezaki na bango likolo information na bino yango yo bokita motema bebe na biso ya mundele azoya kalate. Bebe na biso ya mundele azobotama na ye kalate bokita na bino motema bebe azoya kalate. Merci mingi ndeko nanga soki eza mbala na yo ya liboso otombe na Irsi Botela TV na sengaka bino toujours bo sabonaka. Bino toujours bo sabonaka. Alors ce que zambala na yo ya liboso otombe na Irsi Botela TV ndeko nanga ko hésiter te ko s'abonner donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et au sala malamu mingi.
et kobosana te kofina cloche ya notification pour que prochainement tango tozotia ba émission na biso ekomela yo directement esika nyonso oyo okozala. Ndeko nanga partager émission oyo na WhatsApp na yo, partager na baninga, partager sur Facebook pour que bato bayeba kite bayeba vérité eza nini. Donc partager l'émission na biso nzamba lola akozanga te kopambola pe kobatela libota na yo pona bandeko obo partager l'émission na biso en tout cas na sambela rapona bino nzambe apambola kabino yo ozwi ta ya kokota na Irsil Botelwa TV. Yo ozwi temps ya kokota pona kolanda biso otie j'aime o commenter o partager nzamba lola apambola bino en tout cas prière na ezalaka nzambe apambola banda kuna bino bozanga rate pona yebike tangu bozo zanga te tangu bozo futa ba wifi tangu bozo somba ba mega ezo permettre bino bo soutenaka misala na biso. Alors wana prière à Irsil Botelwa TV ezalaka ka yo muto kutani na biso yo muto zotala biso nzamba lola apambola yo financièrement nzamba lola a protéger yo na libota na yo nzamba lola apambola yo ozanga katepo osutenaka toujours misala na biso wana tokomi na biso na suka en tout cas wana na lobi na bino bye bapongi malamu soko tali biso na moi journée malamu soko tali biso na butu pongi malamu et joyeux anniversaire na bato nyonso o bazo célébrer ba anniversaire na bango na mukolo ya lelo bye.